Marie Misamu moyibi eko yiba na matanga bomoni nenga zwilo taka bana kasapuku basangeli ba bete ya kosaka na DVD que non bino mo bozomona RD Congo tozana pona kolakisa bino ka image donc tolakisi bino ndenge nini événement leki nanu après tolakisi bino moyibi eko yiba na kati ya matanga pe matanga ya artiste to respecter pe ba witi ataka ozana posa bilogo ataka ozana nzala ozana passe nesika bote na population pele boye aleyo eko yiba bandeko na biso tozala pe na mawa tozala mawa ya mutu atiki biso tozala mawa ya mutu oyo topungisi artiste munene c'est Marie Misamu donc bana poto na koseka na pasi na mawa tokutaki